boyeba ke Kabila aza président lisusu te aza sénateur isika na ye eza awa te isika na eza na assemblée bako comprendre que Kabila ya mutumu ya oyo sigi police oya mandefu abomi batebe nous allons tous les tueries to bande koyoka mutaza hotel nango c'est Joseph Kabila Mane aza chef de l'État, asa lobby déjà, aza na ba décision na ye. Tant azo sala ba décision na ye, mutunyon so aza pour à exécuter maloba chef de l'État. Et puis biso toza c'est ma chef de l'État pour tout soutenir ye, ako kisa mission na ye. Le président Nabissoye a éclairé que non, Wanaza sénateur et si quand il a parlement, Ayab Akendaki kuna kondima, convocation et pas chef de l'État. Bonjour, bonjour, Nababonné, News à Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver. Na kata émission nabino les news de Joyce. Les news de Joyce sera toujours pour nous quitter na terrain pour nous recevoir information où ils sera vrai et réel pour avoir l'okuta et les karaté. Dès que ça rabino, dès qu'on a la vérité universelle et côté que la vérité universelle, la vérité c'est que rien que la vérité pour l'okuta et ça n'est si je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Balobi et Nok Mbala Moto Mobimba. Je dis un grand bonjour à mon boss, à mon papa maître John Moté, ma maman Micheli. Je dis un bonjour à mon superviseur Papi au Congo. Fisson frontière Aigle Mobutu. Bonjour encore une fois à toi, Balobi Francis Amani souhaite bon crit au mode par rapport à taille la patronat. Lelo micro na bisonne équipe à vérité universelle. To kiti na kata base babi yoka base biso petoye poto yoka base abarumbu Balobi nini. Lelo vraiment to kite na terrain bino moboko yoka pe bande ko bako lobela ba vérité o ekoleka. Ils sont l'émanation du peuple. Et vous combattants de l'IDP, luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir. Ils sont l'émanation du peuple. IDP, IDP, Yebela Ande Tombola Loboko Kangaba Awa nazoye bisayo Bamata Bakita Fatime Bamata Bamata Bakita Awa nazoye bisayo Bakome Tokobeta diplomatie pour comprendre Moïse Katou Ayeko Lukani IDP c'est vivant. Dieu Mindongala Pai Mouyamu Gabriel Moutia Onyo
mutu et pas à Fachi. IDPS viva. On peut comprendre que nos politiques toujours ça là et c'est les politiques yamaye. IDPS viva. Parti au pouvoir viva. Pour nani tango to esaki bango ba komesana banda au monde ngolo la blague ba mesani to ba mesani te. Tokoya bati na nini ya voyage ya chef de l'État na est de la République. Masolo beti awa siko Donald Trump. Oh to ben Donald Trump tu na katembolo yebe matesa na kata mwamba limete na kata mwamba cela veut dire masolo so beta mabana mwamba na bana moa IDPS viva oboy facha na oboy kipa atoke presa pesa kako oboy melisha okotuna nza zamba ko bana tinela mobiki komone fatipe tombola le boko kanga ba IDPS viva parti au pouvoir viva tokopanga tokopangisa IDPS viva chilombo kosala remise de reprise na obo salimu kilina obo melisha okeli fe awa siko yo kake to beta masolo o etali po politique IDPS viva Kabila ate kokutana na batu babenyango ya rencontre Kabila na Fachi ngai na boya ngwande il n'y avait pas eu il y avait convocation le chef de l'État convoqué le sénateur yebe tombola le boko gangaba IDPS viva et ça qui convoqua tango babengi ye akolo babu
mokolo ya prestation de serre mongoma okani na liko oyo mwana nanga waliki sekedi chilo autije mitumako idps viva molimo asata kitaka nini chilombo na se idps viva babandi koseka babandi kosepe soka nde yesu mpo okoma seigneur de seigneur ifala kufa mikolo misa yango omonaki chilombo koye ntango alamukisaka etesekede soki na bombo mukisimusha idps viva bato pouvoir viva tombola loboko kangaba tombola loboko kangaba politique komele naloba to naloba te napata biloko soki napata te napata te président okosala bonasi mpo oyo nakopanza ngwande nazoyoka manyi ezokitanga te idps viva tombola loboko kangaba naloba to naloba te nde omoni sikoyo banda wana empereur na Japon alobi boye je te connaissais pas mais je connaissais ton père mais lorsque je t'ai vu tu es un homme de plus que bien wana empereur wa sikoyo na niveau ya nini wana niveau ya oyo tobengi Belgique alobi je t'appelle pas président je t'appelle mon homologue roi idps viva banda mokolo wana nga benjamin na charge ndenge kobenga chilo nakoma kobenga efachile roi yo jojo nisasama sa majesté ozoyokola bilimia bongo te fatile roi obosali mokina oke kotuna roi belgique obosali mokina na golgota babandi babengi kabila babi botepriaka aibisebo ce que j'ai retenu l'intelligence ne se porte pas dans la bande mais l'intelligence dans la tête aibisebo lungeni luchimumu mais lungeni eza na miedi te idps viva kabila akanisaki ke mayele ezaka na mande soka nde mayele ezaka na mbu oza bokikisi na su chilombo ayebisi ebwe mbala oyo 50 fer babengi yango sevumo ngai na yo kasika nalingana balobi mundelu naka bongo te me na mundelu na kati wana eza na biloko toboyi mundelu naka babengi yango le 5 ministère eka oyo ya chef dele bongo te oyo balobaka no oyo mutu akabaki ya basi ya bisei oyo bakatelaka bato biloko okomprendre bongo te wana mwa osimbango bawolelaka nango na bato bakataka nde masoka ya bongo te 5 ministère wana babombelango facibe babengi yango 5 ministère eka soka nde na kati ya bible toza na 5 mini napanza te tala lelo nayaki na soif nde ya korangia nde nazorangie lokola moto batie na ku idps viva Tshisekedi récupère les 5 ministères oyo etikali wana siko na kati ya 5 ministères bokomana village tokie nango te dans les 5 ministères fatiaki conseil ya mama na ye mpo yesu ava asala miracle ya liboso ezalaka maria nde moto atindaka bato maria alobi kekende bokende ale mama mata yebisi eboye mulumiana ndenge orateli wa afe oyo mpo obika idps ide nazoloba likambo nazoloba likambo place wana bongo te nazalaka te koloba lika idps ide yango omoni configuration ya gouvernement ozomona ke mama tumba 16 ide kakonde ide vice ministre ya justice ide epesa bino maye chilombo eza sagesse te bomena kufa na bandeko na boyena kufa lokolo mopa idps viva maintenant dans les 5 ministères bakotia idps ide soki oye na bilela o te ngai kashi bakopapolomba te twa kashi ya nini kashi biso toyebi kashi oyebika kashi bongo te yoyebi kashi mosusu kashi ezalaka mo kashi
bébé na Covid. Biloko balokota na nze. Babengi bango barama. Bango nde babendaka ba problème wato kotakanana. Bato ya mitema ma. Salama ye. IDPS FIFA. Maintenant gouvernement ça composé bon 50-50. Tala sikoyo liwa pese bandi. Tomoni mwana mobali otambwe mwamba ta alie yoyo ya batu ya mama yaka se ichibumu ezonga kasima soka ndenge na kalibu mera vimba kata sanine nakobota mwana otali tambwe mwamba lipa mwaya kowakana ona masolo Tshisekedi na Kabila balobi 50 yoko za presidence asabena so ngai koto na suya se sami badibanga mwambila mokota osilike tali yomo tangu balakisaki ba martyr ya démocratie na IDPS toki bakomo ya kabenge muto chima wana tribalisme te na liwande tribalisme za na tango kolia bifeteke ndeko biti atika makenene na nokuvanda mamutengo na muto kabengele la kabe yebe IDPS FIFA Kabila na tangu na ye asalisa conseil des ministres na Swahili angaria mina se batuka ba na kurukuta papa tututre Joël Kimwagi na Renaissance IDPS FIFA ozana se IDPS FIFA tombola loboko kangaba Fatimbe Kabila kaya Memba pa Musipopu Amawasi Ami de Lou Osobanga Tombola loboko kangaba Fatimbe Kabila kaya Memba pa Musipopu Amawasi Kamera Show Ami de Lou Wasabarachu politique comme elle est.
non 130 minéraux ya sika oyo badécouvrir yango moni état-civil ya Lodibo mpona koinvestir na RDC yaka sala bilanga sala makambo ya courant lona matembele lona ndembi makambo ya exploitation ya minéraux États-Unis yemo babengi yango partenariat privé tozolongola babukume senior bachef de quartier nyonso oyo tobengi baadministrateur ya territoire ander oboyolo balobi obeli ope opemi okufolo match esengeleko nalobi bofoya kuvuka na terrain match ekozala kotina te basoka foye bacemo pa match eko yoso banani papa sikoyo yoka kata suka na bandoshiti awa okomprendre que non chef de l'état il fallait kende est akete akeite po ya nini yoka bato mosusu ono kamera lobeko na desete kamera oyo basengeli 11e fois 12e yaya liberté provisoire yaya komba somoni komi na 12e round seke yindi oyokila somoni kombe komisa ba 12e round yindi mpona nini babulaki yango eza facile babulaki yango eza pepe ono chef de l'état bakobenga ye epai ya nani abima ti ye enobimisa ye kamera ye wana kende obimisa ye apo bato so na preso te kamera esabi baza na ndako na ye na ndako ne basenge liberté provisoire tocomprendre que non masolo ti ndenge sobetama eza mopanzi maintenant na este bato bazocomprendre te il a fallu le chef de l'état sani akende parce que esengeli akutana na 3 chefs d'état ya bapays français na biso obakisi na angolais esala 4 angolais fala asala témoin nini eza na rapport mingi na français rapport mapping là-bas on accuse que l'auteur ya batuerie moto asali élément majeur ya liwa na est de la république c'est Paul Kagame soko tali babeti historique ya UDPS babandi depuis sera Mobutu sera Kabila motu monene tina sera Kabila mwana oyo bakokomprendre ke Kabila ya motumu ya oyo seki politi oya mandefu abomi bato ebeye nous alors tous les tueries oyo tobanda koyoka moto aza auteur nango c'est Joseph Kabila maintenant ntango bakokanga bato moto oyo bakokanga liboso esengeli ezala ye ander maintenant pour le sécuriser batinde na bosoba balobi kende kofanda na se nokande na se neka mpo balise ye ander nomoni batuni info Pascal Mokuna batuni ye boye makambo ya Kabila otiki to osiki te yoko mokuna popo metike doyeni oyinetine su sile rambo ngonetine difo idebesiviba sikoyo tomona rambo Mokuna lotaka tasenile tala na bible toza na baprofete eza na baprofete baprofete majere nde bamokuna wana azwaka profeti pambapamba te yesu azwi profesi Kabila na seko ye idebesiviba denilesa ye aleli oyo bato faci motu maboko maka biso tozaki bokonzi kopesa budelesi moya nini ye moko te naloti président ya république azokufa président ya république arisebe nga naza chosue nakufaka te ti banesele bakotaka ye moko so ye te nazolota Kabila azozonga na pu na ndoto mama olifa yangeli bino alobi d'abord botika kotya confusion nga nazalaka su première dame mama de Tshisekedi seyindi bokanga bien tozobeta bale omoni entraîneur alongoli surfete akoti na terrain cela veut dire bajoueur bakoki te batindi
ya Sénat. On a demandé à porte au Yobo. Alors on a porte à Sénat. Mais nous kamba donner bik papa. Je laisse à la boue des arabes. T'as la passe. Pour vous dire quoi? Dans le niveau politique, pour mettre politique à l'écolo. Mais ça il est salami. Et ça dit. Dans le niveau États-Unis d'Amérique, il faut être Donald Trump, pour mettre fin à Maramouni surtout, a sali traité entre Israël et Bengi, les Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. Et là, on a ce que ça dit. Et tout le monde m'a dit, Nani, États-Unis. Et tout le monde Donald Trump. En tout le monde, Donald Trump a sa favori, Yacob Vander. Cela veut dire, Donald Trump est en Chobim. Na 2021, na Congo. Toujours que nous mettons le roi Nayao, au Tcheba Moto. Wa cortège. Si na kamera kamwangaye. Esika wa patindaki, Mike Amer. Alobi na zo tonganda kuna ngai. Na kata la kumuka. Yoshko yaka. Trump na Congo. Trump wa mataso de mu. Yo ostalo posole. Nesko na participant teke. Moïse Katumbi aswa na Kinshasa. D'abord faut que Moïse Katumbi atini batu na ye. Ta batini batu za pwani. Batini bango kwa Afrique na mwana zetu sayo. Mundela hivi si bango boyo. Bolo kama chef de quartier. Bolo kama kibubu messe. Pour la présidence, Bobo Sananabi. Maintenant, et pour ce moment, Moïse a habité. Papa, Mabou Canada. Là, je suis là au sol. Nous, on a ce sol là. Et là, pour ça dit, Basso soit bloqué la majorité. Il faut basculer. Toujours le Wana, autre bengi bakasha bilona binwana, toujours que nous faire majorité populaire présidentielle. Autre que dans la tête, les loyaux, Bomoni Jordonani, professeur Kabengele, abimisi logiciel, il y a ADN. Oyo, je basal lio, bakoye bosali congolais ya solo. Les lois qui n'ont pas avec le président chef de l'État. Maramuteke wote, yo sa mukongo wapi? Oyo ngana sa mukongo songolero, Oyo ngana sa mukongo dimanche. Oza muluba wapi? Oyo sa muluba kapela te. Muluba kapela salaka te. Yo sa muto, oyo na sa mumuza wapi? Oyo amatongi. Bache logiciel mobimba, oyo bana kodepute nena sako. Mais bato soka zo comprendre te pourquoi c'est que ça maman le surtout. Et Seigneur lui bosse na biso ba congolais. Et profiter ba congolais. Et non pas que ça la pays moko na sa mabele to sa riche, mais toujours que to sali ba pauvre. Ya moni sens. Ya moni kabila ba bengi na pourquoi. Tu sais que dans ça l'expressement. Aye ba que manifestation de pesa sa kuna. Pour le pour lourd. Aye le fin alimenter. Alors donc là ça fait maboko. Na pesa ni ta moko. Pona ko ba kenyo so bozo ba na sala oda. Siko na kata maloba ba lo bini. Il dépasse le pouvoir et sali pouvoir au tobondela ki mutu. Kaka ndenge ba na Israël. Basala 40 ans. Po ba ko na terre promise. Yango biso pe. Schéma ya auto bengi parler de la nation illimitée. Et ça il a fait il y a quelques heures au Komawana. Mais to bet 38 ans. Toto sanini, toko mawa, wana. Bomo to bomo to. Elingelo babu. Olingo so pouvoir na Congo. Soit au biso to salaki. Multiplier nos familles. Nous so pour. Nous conservons notre pouvoir. Babangi sabinote. Masolo sosa kitoko. Pour ma révélation et bibi. Et pas la tipoyo. Le bas Congo. Papa.
président lobi nini oyo retenir. Retenir le président a partagé na biso information actualité de tomesana koyo kango pour base boyebi bien que base nde sala IDPS. Le IDPS za na pouvoir pour na biso base. Yango biso awa na base kabinda du marché tozo lenda. Président aya bakiseli biso makambo ezo lekana po tozala ki biso moko embrier. Comment tomona ki sénateur a vie aleki na parlement. Comment tomona ki Kabila ke kokutana na président de la République. To yeba kite le président aye to partager na aye biso non ake kuna ezalaki rencontre te ezalaki ne convocation. To sepeli nango parce que batu o tozana bango na coalition ya ngamu na biso basala kamagamo comparaison moko boye. Ba mesira ka chef de l'état na sénateur a vu lokola bazo benga bango ba haute personnalité lokola baza bato niveau moko lokola aza sénateur oyo aza président aza majoritaire bazo micha côté moko yango président na biso aye éclairer biso que non wana aza sénateur esika na eza na parlement aya bakendaki kuna kondima convocation et pas chef de l'état. Ça va, merci. Nina Wokolo bana chef de l'État. Bonjour papa. Bonjour tante. Ok, Nina Wokolo bana l'État. Okolo bani n'est pas chef de l'État. Non, eloko na Wokolo bana chef. La caméra, va sa caméra me eloko na Wokolo bana chef de l'État izaki biso peuple congolais tozaka simanae. Na nyonso ko sala biso tozaka simanae. O nyonso bato bila ba ko sala ba ko empêcher na ndenge nyonso mais peuple congolais merci. Nana Obaxel Okoko Baxel Lilobani na o nyonso président lobi à la base. Non, il y a un mouké, non le base du marché Kabinda de banda mouvement. Ne bandi boy et que ti liko. Donc ne la boy base au bousumona awa 2 jours après bozo ngomona. Kabila du marché, merci. Et là, quand vous retenir quand il base et Likolo. Ah, Likolo. Merci. Comprenez, bana poto bana monde entier, comprenez. Beaucoup de choses à place, mon bébé mouton, le balikambo, lito mais on retenir dans pelote. Tout solo la peine papa ça Likolo. Papa, ni le koko le bana o nyonso président lobby, au koko baxani ni poko senga, la chef de l'État moi liloba. Bon, on a sepeli makasi na président na message au APC biso. Bon, et là, on a retenir na malobana inyo sa lobby, a lobby que boyeba que Kabila aza président li sous-souté, aza sénateur. Ici kanaye eza awate ici kanaye na l'assemblée. Na o nyoso président na bino base na ma nyoso o ya lobby yo retenir nini otika na comme information. Bon, biloko eza belé. Vous comprendre? Et là, on a une retenue. Chef de l'État. Bon, et là, on a pas chef de l'État que Bisika Zaliwana ayebake base Kabinda et Zali déjà. Akoyo ka sonango na 2 jours. OK, merci. Na 2 jours ni ya na 2 jours. Son ya base Kabinda. OK, merci. Tozo mutumba plutôt kati na biso. OK, nino kokoloba na nyoso balobi a lelo na base. Bon, nyonso o ba combattant balobi bien mais o ngana koki koloba lokola message moko o eza très important. O ezali base tozali ko donc toza ko se mobiliser pour na appuyer le chef de l'État na makambo nyonso a bien o yazo sala, c'est pourquoi to sali base oyo ezate pour na désordre te ezate pour na nini pour na ko soutenir vraiment ba action vraiment ya chef de l'État pour to moni que non aza chef o azo mérité. Donc na place au hasard vraiment zo mérité azalande wana yangwana bisope totali ke nini tokoki ko pesa fachi tel photo tia moi libaya moko de façon que te soutenir juste ça. Merci. Papa Nino Woko Bakissa. Pour moi Nalina est chef de l'État que aza commandant suprême, c'est lui le décideur. Biso toza simanaye. Pour aventurer l'équipe mingi na parlement. Pour ça na biso ce marché a dissoudre le parlement biso to la majorité mususu pour ça makoki ko sala c'est ça. OK, merci. Nani soza maloba bakisa nga nazolo baboy wana eza ba décision chef de l'État parce que to monaki tango ba to FCC bakenda okutana naye bayebisa pona a respecter encore basalaki. Mais naebi na kangika maloba na ya lobake soki accord wana s'il s'agit que na violer accord wana pona
na kokisa oyo eza mposa ba peuple congolais na violé accord pour na salela oyo eza mposa peuple congolais enoke constitution te na kolanda constitution mais na koviolé accord wana aza chef de l'état asa alobi déjà aza na badécision na ye ntango azosala badécision na ye motu nyonso aza mpo aexécute maloba chef de l'état et puis biso toza nsima chef de l'état mpo tosoutenir ye akokisa mission na ye wana nde naza nango. Merci wana botolanda ba intervention wana botolanda nde bandeko basili koloba na micro à Vérité Universelle. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à Bino Solingara Vérité Universelle. Merci à mon caméraman au Balobi Enoch Mbala Motomobimba. Je dis un grand merci à mon boss Maître John Motema maman Micheline. Papi Okongo Liko Fison Foteur avec la Mobutu wana superviseur na biso. Merci encore une fois à Bino Solingara Vérité Universelle. Bon s'abonner. Merci à toi Francis Aman Souhaite Banca. Dès qu'on a des acariens que la vérité. Nana Bino Tokuten émission Sika. Ciao.